Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonsoir la famille. Maman Bijou na eka bête la bleu moi lisolo moko ya muke. Et comme l'inde konanga moko ya mwasi na mboka ya France. Ndeko nanga ya mwasi abengi ngalobi Maman Bijou, me kana nuko beta moi lisolo nanga muke. O meka koyebisa bandeko nyonso to balandaka yo. Bayeba ke mukileza trop matata. Oui, Maman Bijou, nga la salaka promotion ya maison de passage na biso o ezala matonge na Iribu A37. Oza la besoin kende na o congé na Congo, en tout cas adresse ezala na oka moko. Contactez Maman Bijou na numéro na biso au mona na suka kuna. Benganga osa la réservation ya maison de passage na biso o ezala matonge o kozala jamais de si. Na kati ya maison de passage na biso, toza na boutique, toza na restaurant. Maman Bijou alobi to sala bongo pona bato bakendeke tamso oza na o célibataire, oza na famille musika, okufa nzala te pa na biso tolamba kitoko. Et toza na boutique na biso toteka ba du verre. Koko bosa na o brosse à dents, okuta ngona kati, obosa ina o mafuta, okuta ngona kati, obosa ina o okokuta savon ya Ombia, en direct de Deutschland, original. Maman Bijou na bete ya bino moi lisolo. Ndeko langa ya mwasi alobi Maman Bijou, ngala mobali nanga na mboka ya France. To umeli tozalaka ba copain, to bande ko bongisa kala to ke de ko balana na Congo. Et sali ke ta to lito ke de ko balana, ngai na musala baboyi ko pesa nga congé, musala wana nazwa ki yango na pasi Maman Bijou, na moni moyen na perdre musala nga ezate na lobi na mobali nanga leki nanga mwasi azala na mboka la biso kuna na kin. Yo salaka makambu kende o kende kokuta leki nanga ya mwasi kende kobala ye a se représenter lokola ngai. Oui, mobala fio apesinga lisolo abongami pe bien pona kende siko kobala mwasi na ye na kin. En tout cas, à se préparer, à sali voyage na ye, a kiti na kin, a komi kuna ndenge zala akaka, komi lelo apemi, lobi fala ke omona babo kilo na ye. Akepe komona babo kilo na ye, a komi ba présenter pe petite sœur ou a ko présenter madame mwasi na ye. Donc mobali wana pona okende mulai te mobali wana tanga kitaki kaka tanga komi la famille ya mwasi na ye. Balakisi ye petite sœur ou a ko présenter abimisi biloko o ya yelaki famille ya mwasi na ye, il fallait pe petite sœur ameka bilamba o ya kolata. En tout cas mobali wana akomi na ye. Donc tanga monika a petite sœur wana mbala moka tombaki na ye amoureux ya petite sœur wana. Mais avant di nango na motema alobite e ko sala pe préparation ya banini nyonso twane komi neti lobi ba obalana e ko koma siko neti lobi cérémonie na bango ya libala na ye na mwasi na ye na poto. Mwasi na ye poto ya poto pazo benga mobali lengezo le kandenge nini abi oui ezo le ka très bien abi mbongo na pesa ki faut pesa maman pour maman sala bacha babiloko bongo babiloko moko ya ndengwana parce que noki maman oyo yokisanga soni e ko sala ke nani mwana mobali wana pa ki na enveloppe ko pesa famille ya mwasi na ye ndenge zala kaka pour la boyamba biso babiloko mwa ndengwana. Tango sikoyo mwana mobala na komi wana avandisi mama wana avandisi papa wana ayebisi bango alobi ndenge eza bongo vraiment ngai ndenge na ye awa na kin motema na ngai esepeli na petite sœur ngane nazo bala la ngai na kobala la ngai ndenge to kobala na ne na kosala feti wana en tout cas bolingisa ngai nga nazo bala la ngai petite sœur ya solo. Donc ce bolingi te en tout cas nga la obala nanga lisusu mwasi na ngai te parce que ta na komia wanga na changer nanga ba idée petite sœur onde abetisi ngai motema bolanda. E ko sala sikoyo tango bwana mobali wana ayebisi babokilo na ebongo tellement babokilo ngo bazalaki babokilo ba para moko ya mabe ba para ngo balobi OK bango nyonso tu bazana bango pe kaka basi mais soki okobala mwana na biso c'est-à-dire il faut to kende tina civil. Donc en tina civil soko kobala oya zana kin il faut bo kende tina civil pona
donc biso to nzima po soki okomi kuna obengisa ye alobi oui tosala makambo nyonso tu nayaki kobala mwasi nanga oyo ya poto wana nayaki kobala ye kaka coutumier mais soki bolingi nyonso tu misato ezosalama bamama wana mpe baye konzima balobi tikela biso na journal lelo to raisonner lobi tokobenga yo en tout cas bavandi wana baraisonner lobi mpe babengi mpe bokilo na bango balobi en tout cas tonzimi yaka kobala nde ya leki yaka kobala ya leki donc ndenge eza wana tosi tozwi kutu rendez-vous na mairie babiloko ndenge wana tokende kuna kosalaki olie babanda nano na coutumier baweleli nano na mairie bakei na mairie babokilo wana mibale na bazwi soki des témoins na ye mobali na mwasi wana pe très content asepeli ke yende baye kobala ye bakei na mairie basali makambo nyonso tu bakomi kutu kovanda esika moko basali mariage nani religieux basali mariage coutumier oya mwasi kuna na poto ayebaka te atunaka mobali na ye bafoto eza pi banini eza pi ozelaka so na zongi okomona makambo nyonso tu sikoyo bakamaradi ya mwana mwasi awa na kin bakomi kobenga nani ndeko na bango balobi mobali na yo juste est-ce makambo bazosala na petite sœur na yo ezaka petite sœur na yo azo se présenter kaka ou bien penza parce que tozomona ngo clarté ndeko na oya nani ndeko camarade na bango na poto azongisa lobi bakopi botika bakambu wana ndenge eza wana lokola ngai musale pesa kingai autorisation te ngwana mobali na ngai kitaki asali ba cérémonie na petite sœur na ngai mais donc oui ka ndenge ezalaka balobi madame mais to biso ato yebike basala ki religieux bon religieux basala mutu aza musika te basali religieux te basali ka coutumier alobi vérifier basala ki religieux ba kendeki na epa ya pasteur moko ba pamboli bango et puis pare basali lisusu civil en tout cas copine na bango nzima kite copine na bango alobi te basali kaka coutumier mobile na nga alobi na zela ba photo banini tout tango ya kozonga. En tout cas, bandeko nanga, vraiment lisolo epesi pasi parce que mobala nga betaki un mois na Congo, asali makambo nyonso tu ye na mwasi na ye oyo leki ya mwasi na ye atumbaki amure po na ye tanga komi peka awa komi na poto en tout cas ebisi mwasi na ya lobi vraiment ngai na yo ekosimba te kutunela kende ko balanga na bali na ngande penza leki na yo penza nga na yo ekosimba lisusu te parce que na osa ba démarche leki na yo akoya poto mwasi na ya lobi makambo nini yo sali to ngala cotiser na bimisi bambongo na ngala sali nyoso po yo kende ko balanga yo ke obala su leki na ngande ngene ki na ngoje alobi te ngala komisi yango ya solo. Mwana mwasi abengi na mboka France alobi mama bijou nazwaki penza émotion nazwaki vraiment choc na ko benga ba parents na ngala lobi makambo nini bino bosali ba parents na nga balobi oyebi pourquoi to sali bongo bando kei okende poto soki 20 ans yango oso bengisa nani kozwa kotinda na yo kolieza kana pasi to kokozwa biloko na après 4 ans 5 ans otindela abiso eloko te obengisa ta mutu moko te leki na wa mwasi mvandaka azo souffrir aloba ya bengisa ngolinga akobengisa ete yango na tosali yango na nko pona yo banda okende poto tikala kobengisa mutu moko te yango wana na leki na yo ifa kende poto lokola yo po kende ki poto. Oui bandeko langa vraiment mama bijou alobi yango wana soki oye il faut sala rapide makasi obengisa mutu parce que ba para ki rankine bakota ki rankine ke mwana biso depuis kende poto abengisa mutu te skole ki na ya zwi chance ya mobali ngo alobi akomema ye na poto en tout cas biso tokotika mwana na biso oyo akende donc ba parents bayaki kosala ngo na compte ya bongo parce que ndeko na biso na France depuis aya abengisa mutu te yango wana nazolingi kaka na loba na pesa kaka nani conseil ya bandeko nanga oya poto tamususu bengisa de côté tamususu ba parents na place bazawada bakoki pe ko sala yo likambu moko ndenge basali ndeko na biso ya France yango ala il faut kaka to bulaka ezana mingi pe ba bengisa bazwa baku mais bolanda te toza ebele nzamba futaka sala makasa ta mutu moko na famille bengisa ye soki aye konzima yo te makala moto likolo na ye abando tambola kaka tazo kosa batu me conscience na ye aotika kokosa ngote parce que bakosa a conscience te okoko yebisa batu na yaka na mbonga papa langa na yaka na mbonga mutu abwe yo mona kati ya mutemo yebike mwana mwasi wana asala pe na kati ya vie na yo donc yango wana conseil mama bijou alinga pesa yango wana bandeko na biso ba parents na biso ba raisonner mabe parce que
mobali wana sa bimaki na mwana na bango bimaki déjà na yaya baparent wana baza baparent mabe baparent wana batalaki kaka intérêt ke mwana bango wana kende poto mais eloko bazobosana ke nani mobali azalaki mobali ya yaya batie ranki na kati ya famille baluki famille epanzana en tout cas baparent ya boye baza mingi te mais bazalaka na comportement ya boye en tout cas botika kotutisa na bana mitu parce que mobali wana bandaki nanu na bino so bino boboyaki meta musu mwana bino pa alingaki alinga te et puis petite sœur mususu so okute déjà na mobali asa bimana yaya na yo pourquoi kaka pona poto yo boko peso ko sali makasi parce que ce to vérifier na tuna kité moi la moi sola ya pe poto na ndenge na ye so ipe o sali pe makasi na ndenge na yo ata ba bengi so te ko ya na yo et puis mboka nyonso tu ezaka ka mboka batu pe baza na Congo kuna baza bien baza na bango en tout cas lisolo epesi passe eza vraiment il faut to tirer ba leçon mingi pe ba bengi sa batu bakoma fatigué pona bato to bengisa bazala toujours ba ingrat mingi baza ba ingrat sur 10 tam susu de ya malamu 8 wana nyeso to babima na bango ba ingrat mais on n'a pas de choix nzambe ka mutakofuta yo muto ya oumela asala makasi obengisa ta mutu moko pono longola nyongo wana et puis ba yaka balinga lisusu ko bengisa susu batute c'est pas gentil bye ndeko na nga moi si na ngina peso conseil aux mboka France ils ont un problème te mobali wana zana eka mobali mabe bwakela bango ba fleur ba vanda na bango vie esukite nzamba opambolo na mobali mususu merci bota ba publicité na biso benganga pona osa la réservation à maison de passage na biso o ezana Irebu na Matonge A37 bye eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozo chambre salon cuisine moni kuna toza na basali toza na badouze toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine sur appartement chambre salon cuisine biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa oui appartement chambre salon cuisine